Ouais, en tout cas, pour dans le Vendôme, on a maintenant, on aurait moins mémoire, on a toutes les manquées. Pour honorer mémoire Louis Vendôme, moi, on a les casquettes, pour honorer mémoire, on a une minute. Merci. Azaina moi sinae awa wa kuma ina dernièrement moi so abomi tout ba clair moi ça abomi oui moi so mtabomi comme ne toto moi si mutu abomi Louis Vendôme donc moi si mtabomi Louis Vendôme parce que nazana ba audio Louis Vendôme avant sa mort a lobaki moi si so apesi ngai appareil nanga oxygène ya respiration te c'est le camoye langa. Allo tonton Maxel ezanga Vendôme. Na komi exposé mokili mombaba ebinga na vivaka na ba pareil mais nga na vai na ndaku nazo bimate santé nanga eza bien te moi na bino kangam na ba pareil nanga. Donc so na zui problème na tiki yango nyonso na maboko nzambe kaka asunga ngai mais ye loka zo linga na zo problème alingo pia biloko nanga te na asune loko loba te donc yango kaka na lobi quoi ngai nayebi te so nasala nini quoi nga na opema na oxygène na ndako appareil nanga moke eza kuna alingi kopesa ngai eloko te donc na loko loba te merci. Donc Louis Vendôme en est na mwasi aova na epa mwasi wana alors voilà ndako mwasi wana alors lelo je trouve ça masque c'est vraiment absurde et puis une dinguerie ninge salama lelo mwana mobali ake kovanda epa ya mwasi wana na parler na ye comme ne toto Louis Vendôme avant na acheter les ova na acheter mwasi Louis Vendôme a déclaré te mwasi wana ba ebiga femme seule abota pe bana na ye Louis Vendôme a déclaré te Louis Vendôme ova na wana enta Louis Vendôme a problème ma santé donc a problème ma santé tizaka comment on appelle ça oxygène pour la respiration à la naon so azana ngote kola la respiration ekota mobulu so Louis Vendôme avant na toto aidaka e afuta ndaku asala makamnoso era problème tota sidi ka ebse bima na parler abengani ebse bima na parler oleka tika ya kende na ye azobilo na ye parce que herba bilga mbali bon ngane so vérité za la catastrophe na no mona ngote c'est vraiment une dinguerie kokoya na kataba bitapo wana te to moi so bilga na mobali etumba échec ngane so vérité kokoya ni loko wana te on les moi ça benga na mobali les moi ça benga na mibali voilà so moi ça Vendôme eluni asalaki moi ça Vendôme sikoyo akangi appareil ya Vendôme ya respiration appareil oxygène ya respiration akangi on apa bengani Vendôme Vendôme abimi mais appareil wana mtebi ki c'est voilà ki sine ngona yangwana soit Vendôme abimi moi soit na soit akangi porte na ye bani ne fide mais soki sikoyo Vendôme na moi soit na bazaki officiel soza officiel comme on est en contrat de bail oza ba ebio na ba kaf na ba leta ko bovana officiellement ça ko binga no bongote comme on a mangé moninga na expérience moko la dansement de no maman espérance de ma mona la vie j'ai été condamné moi 3 ans en prison na côté 3 ans en prison mère nanga kufi et non na côté 3 ans en prison des grandes sœurs nanga na bengsa na poto ba kufi na même moment na absence nanga balandani kufi na avril kufi na août mais nga na boloko bakunda nga 3 ans en prison moi ma biso vivre biso to vanda abo na bengisa bate belé na poto imagine on te e belé so même belé ndeza ça tenir kota ba master banane na ko m'appelle na ba sang. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouda Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides,
TBC vous garantit des solutions durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamou, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007, plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. L'église Les Messagers La Parole Révélée organise une soirée spéciale le mercredi 31 décembre 2025 à 22h. Celui qui prie beaucoup est capable de tout. Le rendez-vous est fixé au numéro 210 de l'avenue du 8 mai 1945, 93 Le Bourget, en face de l'aéroport parisien du Bourget. Ne manquez sous aucun prétexte. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Signé, prophète Didier Ndili, hôpital général. Misala ya Nzambe Koba. Yahweh Mokonzi. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Très chers internautes, bonjour, bonsoir, merci pour la confiance, la considération pour Pessara Bisso. Vous êtes belle, bon Bisso à travers notre chaîne YouTube. Sur la vérité studio, Joël Noël, la Maniko News, aussi chance pour protecteur dans Bisso à ce moment. Joël Noël, na abonné na Bisso News sur la chaîne YouTube sur la vérité studio. Na bandiko no ba s'abonner Joël Noël na ba famille na Bisso, tout prier pour retour à 2026 en forme, tout prier les 31 tout qui na l'église. Tous en l'église, tout là na l'église, tout prier parce que tout compte à 2026. Na projet à la réaliser na kombonesh. Oui c'est bien chose dans la société na ko hésiter te contacter Bisso pour la promotion. Binga Bisso pour tout le la société na yo chose na concert, album, single, EP, contacter Bisso pour la projet na bino to communiquer na artistes et musiciens autour travailler na. Tous na mo bangé na nous les semaines autour au vendredi, samedi, dimanche, lundi. Mon amboka son excellence monsieur l'ambassadeur Gims l'homme fort à comme histoire na Paris la Défense Arena. Alors, nous avons 5 concerts en 4 jours. Vendredi, samedi, dimanche, na lundi. Na Paris, la Défense, Arena, na Salamate, mon amboka, messie, l'ambassadeur, à comme histoire. Nous allons pour te fêter, tout ce que nous avons amboka, Gims. Merci pour la confiance, la considération, pour ce Bisso. Merci, pour continuer à s'abonner à la plateforme na Bisso. Tu sais, nos shooting photo. Il s'agit de la studio. Nous avons une photo na bana. Na mwasi na yo, na mobali na yo, photo anniversaire na yo, photo ya album ya single, ko hésiter te contacter Bisso. Na kata studio na Bisso, to font les branches ya shooting photo, au contacter Bisso pour na ba photo na bino. Merci et à tout à l'heure. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Onos Limbambe, bonjour. Bonjour Miguel, bonjour. Bien habillé. Ah, merci beaucoup. Hein. Ba style mélangé. Na bengango ni bote. Na mona bingba film bala tango. Te oza bota bala saga ya hiver. Donc tout ça en hiver. Ma botte ya bala saga hiver en fourrure quoi. En fourrure. Donc voilà. Mais ingrid salama mingi pour banzele. Bon, banzele bazala ngo ya modèle na ngo oh mise à modèle à banzele te oza mibali quoi. OK, ya ba inspiration Kenny West. Kenny West mta inspira ki ngo na bala saga logo la travail à collaboration, et mta inspira ngo na bala saga. Donc pour le moment on mute za la mode. Hein. Et puis tout ça peine hiver donc bon, joyeux Noël déjà, joyeux Noël. Ouais, merci beaucoup pareillement. À nous les kinde nini pression nous en pour na nous est-ce que nzamba ko kisi ba posa na yo to ba contre étape ezaki na nous to ezaki difficile pour to aussi lisane. Bon, la vie ni tout le bas la vie était combat. Donc tout ça na ba tempête, tout ça na ba vague, mais il faut toujours avoir la détermination pour avancer. Et puis il faut toujours espérer na Nzambe parce que ni tout ça mon kilo eza grâce na e. Et puis, souffle de vie, à Pessabisso déjà, toujours maintenir en haut,
azo maintenir en pardon et puis nous avons biso sagesse hein apesi biso cerveau pour nous réfléchir et puis tant où on dit Nzambe Saint-Esprit na kati no apesi sagesse force pour avancer donc anene auto malgré le bas donc on essaie de continuer à avancer. Est-ce qu'on a bateau faut pardonner na au ba shokaki tout il pose na bateau faut senga bango pardonner même so blessé bon toujours ko blessé bateau non ko choquer bateau o ba choquer ngai to ko blessé bateau d'une manière indirecte moni ça se rendre compte ndeza na donc na prière na ngai donc senga toujours pardon na ba o non se na blessé ba même indirectement et ainsi na humilité précède la gloire netolo ne Bible lobi donc eroza batu musupe na blessa bango gratuitement na ba propos nanga monde toza ba humain donc le roi toza ba humain tozo vivre na société le roi to vivre en société to vivre na jungle il faut toujours osala humble donc ne te prétends pas cause à la prétentieux au boulega gonde au salaire mutumabete au sape mutumabe indirectement ça se rendre compte dans son habillement na yo dans de ta façon de parler netibiso un moto le capé na ba émission to le gabi mission boto parler c'est be chèque tam sous do mona mutumo bo blessa qui do ba on se blessé bango to kotana sikana sing ba pardon on a blessé bon directement donc on a sing ba pardon mais pour l'imbisi batou quand même. Donc, moi, déjà, pardon, ça fait partie de mes valeurs. Pardon, déjà, ça va valeur, je suis quelqu'un qui pardonne. Parce que, nana, moi, nanzambe. Donc, vraiment, Dieu m'a fait la grâce là. D'accord, quel que soit le problème au salinga, pardonner. Donc, on a pardonné. Donc, il a déjà pardonné, ça fait partie de mes valeurs. Donc, on non, surtout, peut passer mabe. Na pardonné, on a tiré, on a maboga nzambe. Nzambe moi ça charge na ma so il faut pas ça ba joyeux Noël na bato bazaki bazo cher pour na yo bato bazaki na yo bato ou passer na baba moment difficile na année na ba joyeux nyoso oko pesa na banani ba joyeux Noël puisque 5 même à 8 personnes oko souhaiter ba joyeux Noël bosso na Demdem maman Paris donc 8e merveille hôpital américain ni sur scène au Seine 92, place Vendôme, valise à Louis Vuitton, fille à Monaco. Donc, on a souhaité dans Joyeux Noël. Les années, on a opé à Joyeux Noël, na Yannick Ng, musée de Louvre, ça c'est de France. Joyeux Noël aussi, na Pati Bilele. Joyeux Noël aussi, na, comment il s'appelle, Gilles Vassimba, général de Oran. Un Londonais courageux, quelqu'un de garçon de bon cœur. Donc, après, c'est vraiment joyeux Noël, nanga, Jojongo Neymen, joyeux Noël, et puis, JRS Peugeot, sponsor, en tout cas, joyeux Noël, et puis, na famille, nanga, Mobimba, et puis, Neve, nièce, on a so Francis Lokake, en tout cas, joyeux Noël, et puis, joyeux Noël, Naomi Genima. Merci, pareillement. En tout cas, joyeux Noël, tu es vraiment exemplaire. Ozo émerger na vitesse à physique. Merci. Na vitesse à physique ozo émerger. Ce que j'aime chez toi, pourquoi? Parce que même la parole Nzambe balobi que avant que ça la likamunon se faut s'asseoir au calculer. Au ça la calcul, au ça la examen examen ya makamoli au sala. Aujourd'hui on voit les gens au monde assomi, au monde mindele so basomi terrain na poto. Avant batonga terrain wana basala non examen ya basel examen architecte atali makambo bateli terreau ekokute biso kombe nanani nana bazumo bache pemeni par rapport à nous les Congolais au monde mutaso mi terrain ni ezaboye architecte asali li mamuro autonganda ka cet niveau mazane na mbongo te ane loko moko te asali ka clôture ka tira portail asali manda ko mo moke asuki wana. Donc moi je sais que j'aime chez toi makamuno surtout tu es un homme de parole makamuno surtout salaga ozo examiner bien les kamo na sala on a suka na nzela te parce que ça quand même ridicule tant on sait les kamo boye o suki na nzela o silisa ngoto promettre mutu mariage au sala ngote o promettre mutu libalo sala ngote o promettre mutu otini yembo au sala ngote yango moni is très important na biso ba congolais maloba na biso na motema na biso il faut synchroniser. Donc, likamo lobby, yango faut ça là. Monde za, parce que biso ba congolais o na loba na loba no je t'aime, mais na motema na lingi yote.
Alors, si il faut toi apprendre le quoi, na so toi apprendre en honte, maman un échec. Très bien. Échec, ils ont déjà. Échec, pas tout bando, le bango, mais les lots, ceux qui sont en plaire au Jésus, ils ont mécanisme na auto idée na yo. Mais les lots, na yo qui, artistes et musiciens belé, bah, comment va utiliser échec. Amoni même artiste et musicien Robin Omondibu. Na pe sembo de scola na biso. Abo qui échec na nzembo de Otobima, na tinela qui ont même parti. Oh, na mona go un échec. Na moni pe là-bas na poto mususu ba wesh ba rapper, ba utiliser échec. À part non ça côté ligne ils ont part na ba TikTok, mais comme côté tina ba projet, il y a ba artiste et musicien. Si vous dit les années bazo contacter yo pour ba singa permission, tout ba sala ngobongo après peut-être moi enveloppe que ça là tout aux appels à droit à déclarer ngo n'habite est-ce que vous avez le pouvoir et la déclarer échec. Bon, quelques-uns ba contacter ngai. Ba contacter ngai ba surtout ba na poto et puis ba la mso ba fric ba DJ et tout ça là ba ça là ba chanson na mango ya échec ba contacter ngai pour ba comprendre conception ana. Même c'est bon que conception échec ils a juste inspiration mo elenga bongo kaka il a pour un changement de mentalité. Mon désana de ça veut dire que une prise de conscience il y a fonctionnement mon fonctionner faux. Après ce que le fonctionnement est mis en échec, après tous les canards récitent. Il y a un moment où expliqué, bon, après tout n'enga, est-ce que l'unito, pakolayo, et tout cela, nanana, pour na tunto yembango, et puis tout ça, là, qui noye, bana partout, quoi, tout bon, noye, mabanze, monango, tout ça. On a c'est bon, que n'a vraiment besoin, tu vois. Parce que moi aussi, quelqu'un n'a le messager. Donc, je sens en moi qu'il y a un messager. Donc, ce qui est important pour nous, c'est un message à la véhiculer. Batu ba comprendre ngo, batu ba kongo ba changer. Dans un témoignage belé, na ko tango témoignage mon na ngo il y a garçon maza na Londres, a komeli ngai abiki na dévoiler kumba papa na ngate. Mais en tout cas, je venais vent. Ndiza na papa na nga mutamile, mais à partir de makambo ya échec et puis singa courage na zonga université. Nazongi la classe. Ah, très bien. Yeah, nazongi la classe. A komelinga awa, nana message na a komelinga moi et puis c'est courage nazonga université aba na otanga. Ya omone ke na loba ke eza important. Na ba ke soki na communauté congolaise. Et oh eza na France, eza na Londres, eza na Belgique. Balakisanga mwana nini nango ya congolais aza pilote. Ah ouais. Asa la rate. Mwana nini nango ya congolais aza professeur na université. Azan a 2 doctorats, tout 3 doctorats. Sur Aza, babimiselangaï. Azate. Alors, comment na bana na biso, na génération na soto, to so tombe ka na se. Et mon nezana, to tombe ka na se. Bana ba malien, bana ba ekolo mususu, baza ba pilote, baza ba médecin, nezana, alors ba médecin, baza ba directeur na ba banque, mon nezana, alors baza ba professeur na ba université na ba Sorbonne. Donc de tozara na poto boy bana to ya poto biso ba congolais ça date hein. Ouais, ça date. Plus de 50 ans bana ba congolais bazo vanda na poto na Europe en général. Moi na congolais moko taza pilote. Moi na congolais mon côté na communauté congolaise. Mon ne tuza boy il faut ba pilote nyoso ba mbatu mwindi wana congolais za raté. Yo wanga na websa o. Mon ne tuza boy. Tuza na lokola des communautés. Toi na communauté congolaise ya biso no so ba congolais tout auto va na France exemple na France na Belgique na Londres après na kata communauté wana ya biso so ba congolais ibisa noyo mo boy la communauté congolaise abata milliers mone tuza ibisa noyo mo boy abata milliers dingo ba kibiso noyo mo boy na kati ya bato bazolanda ba musique bazana ba YouTube bazana ba live bani parce que ça ba congolais mususu ba ibina moko makambo te on va na gawana so na 4 milliards ba congolais biso bana ba congolais so yoka ba congolais ba ndiko ya na poto à partir ya 65 ba congolais ba na poto mais communauté à milliers ya ba congolais et bandi à partir à 70. Donc, au bas 70. Donc, quand on parle de milliers, c'est quoi? Milliers, quand on parle de milliers, ça veut dire que, bah, Congolais, au baza ancré, donc, baza na
katima makambo ya ba musique na biso ba théâtre na biso mambebele likanga za mona ser en fait milier za muto za ba misi bazo yemba milier donc même ba oyembete il est dans o biza muto tourner na ba restaurant ba congolais ba ça ce qu'on a kata makamba ba congolais na makamba na biso ba congolais ba restaurant aza dedans tu vois exemple moi je prends l'exemple na mona ser nanga na bingsa na poto na 91 Templar aza na poto Neza na bo aibi même pas fali aibi peut faire na so vérité abala mundele avant na mundele asala vie na e aya poto na 91 en 91 a poto na 91 na big na 91 wa azaki na ajni aki na tanga na 91 parce azani en 60 Templar azani en 76 na big na 91 donc l'air a na poto tuchologa gagné en 76 na bixé na 91 a na poto na ba âge ba attends 76 a na poto na 91 a na poto na âge ba tuchoka nitka ba 15 ans ba 14 ans à l'époque wana donc a maman mona muke mais ce qu'on a l'époque wana de des ana bo lokola to no vana na ba camp militaire to vana ba mona serba nini déjà to ina vie moko boye nga déjà na une éducation moko boye nso na biso ki nga na bi na nga wonye na kinete nga na bi wonye na kinete moi j'ai pas cette éducation là tant wenge salami zo na kinete ou bien tant wenge salama na za na kin mais na kine wenge salama na pe moi na bandal mais na koli sikoyo na ser na nga na ba internat na ba camp militaire et puis na ki na éducation wana te ya ko landa ba musique bani na éducation en chic c'est bon mon na ba internat oui na ba internat c'est normal na ba internat sko na otanga na ba internat parce que au va na bandal te son e ba oui voilà ni za na non na do na ina ba internat na otanga ba internat bolongwa boza mité na Lubumbashi boza mité na Kamina boza mité na Kolwezi boza mité na Boma boza mité na otanga na internat babale na vidéo chic na nga na Badiading na ba collègue na biso ba Joséphine Zimbi na général Zimbi ba Mireille Dipengi lelo a mama passer na vidéo chic bo na 88 na ke mama poto monde za na sko na zo tawana te ya koyeba wenge ya kokota ba concert ya osala makambo na yebi na yango te na ye koyeba wenge à partir ya mikili et puis première fois na mona JB à partir na uti poto na ke kin moto Alexa bango ve chukelo moto ayo kanga ne logo to sala to pese mbote chukelo moto bokulaka ye moto Alexa nga JB ova na mbeteke chukelo mboto mutaminga na kitikin jeune garçon donc ça veut dire que ils a problème avec éducation donc on va na kata milieu congolais ne tuza boniti moi na ser na nga wana Templar ne za bazana moi sa mundele avant na Felonde azana vie na ye na bana mindele bava na place mo azana ingénieur asala kama mno surtout donc ayebi ni makama ba théâtre ayebi ni makama ba musique congolaise ala na makambo wana te azana vie ya mindele kenda bon OK azana éducation wana kenda bon donc mutuno surtout ayebi kama alors siko na milieu congolais tant on parler milieu eza ba jeune fille o babotem na poto o pe ba eko ya poto ba mike na biso toye alors o ba lingi kolanda makamba ba mouvement na ba musique ya ba restaurant congolais vie ya ba congolais vie ya ba tout ya biso milieu ba na kata milieu na bana to obota bango mwana mokote aza pilote d'avion mokote aza professeur na université en France na France Belgique Londres na Europe na Belgique Londres na Europe nous soute grand tromboka na parce que aujourd'hui to sur mama tromboka parce que tromboka na muteza base fondation ozo mama ba mboka ba diaspora congolaise na mobulu eza tromboka bon mwana moko te sori mwana moko ya congolais aza pilote l'avion ou aza professeur na université aza na Londres azara na France azara na Belgique aza mwana ya papa na ye to mama na ye baza na kati ba milieu congolais ali ba miselanga azate nani migeni mazate c'est triste mais est-ce que azate pour ba raisonner ça est-ce que opter pour ba raisonner pourquoi parce que les autres ko to mona ba milieu wana bato bazala kata ba million na biso to ngana kata ba million na basi bana kata ba million wana bazo sala effort moroté pour na bana na bango o comprendre ba avancer na ba étude ba avancer pe na une bonne éducation baza trop concentré
na mama kamobo o eza bilamba bilamba feti mowe nini divertissement mowe zangatina live mama kamobo boye ni wana omoneza na mso no lemsomuna mama moko boye aza mukolo umwe na poto mukolo benga ma chinois azobenga lemsu supposo warrior abenga maboye bazo investir mingi te pona bana na bango. Et puis bana siko no ane première éducation tant aux na bana eza style de vie na style de vie ni ngone eza bino ba parents eza première éducation bino ba parents il faut bon instruire bana papa instruire bana maman enseigner bana so style de vie à ba parents ndeza na eza mo boulot remarquer na milieu congolais papa te ka diamba mona ba ko te ka diamba mama za muibi mona ko muibi mama bo mama bala mona pa so bo mama bala mama banga za ndumba moi pa comme ndumba échec migi n'est vérité et les enfants ne font pas d'efforts pour ba kata ba léon ba léon na ce fait katana tout ça attend et katana la prière non ba léon ne fait katana ça ba prise de conscience. Moi je prends l'exemple de moi na ce vérité père nanga botanga père nanga o abotanga mututu ayebi père nanga botanga na kin ba bengi vi matata to abana bandal to botami na lunza di 44 na bisengo donc tu ayi balaba mona vi na biso que son âme repose à Sami Mikobe ba to ayebi père nanga azaki mama na yanki père nanga azaki yanki ateka mo ba diamba ba nini azina ba petit na épée ba makama me père nanga maliki diamba na oteka me père nanga aki instruit père nanga qui instruit père nanga qui bien instruit bien éduqué a éduqué biso bien n'a éduqué biso bien na vie nanga na mela plana te au moins neza na bimi na sens mususu na kena sens mususu père nanga sango te zate le roi lelo to monde na 4 milliers au monde na maki no père aza ko encourager moi na yibaka au moins neza na mama za ko encourager moi na sakinduma mwana a mwana mwasi abotami na poto ko na poto aeli mama ni mobali lerali mama mobali ebi ke no mwana na mwasa obimana megenima lobi mwana ngo aesu na mobali mususu trésor mbombo to na glaire bandimi mama couvrir en échec mama zo couvrir mwana mwasi est-ce que c'est normal babilo gabo mama zo couvrir mwana mwasi mwana mwasa bimana mobalo mi mama zo mwana mwasi na mobali mususu mais mama couvrir ça c'est des choses qui se passent na milliers otobenga biso ba congolais na bito to keno na milliers na biso ba congolais quand le but na niveau ba étude biso to yebi na France ba chiki za gratuit oui parce que elo ne sala pour ba congolais ba affronter ba université te ba kuma en fait ba avancer pena si ba kuma ba professeur ya ba université. Le Ouest Salabon il a une grande, forte séduction dans la millier. Milliers Congolais, ils ont milliers mobo. Il faut pas vraiment, ils ont la puissance mobo émigré, on a sa vérité, et il y a puissance mobo démoniaque. Moi, je connais un artiste, milliers Congolais, même la musique, moi, je connais un artiste congolais à Mouneni, à Rosa, artiste numéro 1, n'a artiste congolais, ou ya génération, un jour, na ebise ke okobora mwana ngate ya mwasi abina mwana mwasa na ajini ngaba ba 16 ans bi TV kuboksa mwana te tika mwana abi kobora mwana te tika mwana donc il est quelque chose dans ta millier au que ba homme de Dieu il faut ba essayer et puis bio bino ba journaliste et puis biso ba leader d'opinion to mika ko essayer ko aider bato babima na milete mais tolongola hémorragie wana ezo détruire bana mile. Alors pour ni bana ba avancer na betulte bana ba avancer na betulte pour nani. Alors ceux qui maman déjà na papa bango moko ne bazabo baza petit on tanga komelenga abi un millier une communauté des abrutis abengo des abrutis milliers congolais milliers congolais abinanga communauté des abrutis. Ba parents ming batangisi vraiment banate ba parents ming ba olingo batangisi banate ba parents ming le koso mbongo ba parents ming ba omo bazo se comporter mal les asko expliquer nga mona se comporter mal bien neni yo parents na kata ndaku mwana na omoko ya mwasi mo parents omona yo ke yo mama obomi libalo bengani papa okotisi mobali mona ndaku lelo mobali na komne Jean-Pierre
lobo koti mobali mosusu comme ne bevenu mangani mwana ana mwasa za mukola na 16 ans 17 ans mona ngo oyo kama na ba mille si comme na 16 ans comme on appelle 10 mibali 10 mibali mbamo même 15 même omona sko tesko ba cinéma milliona omona o kana milliona teke non mobali ya mama alali mwana mère mwana mwasi na ye mobali ya mama na alali comment bokoma na ba niveau wana mobali ya mama la mwana na éducation ni mwana na et pas aller une fois te comme ça là plusieurs fois alors éducation ni no pesa na mwana wana parce que nous comme tu vois là biso ne tous abo migi nous ozala wana oza fruit ya éducation ya famille na ngana za fruit éducation ya famille na batu ba yeba ngote omona ndeza na donc c'est que nous mara semine monsonera koko na mangate omona ebima lemsu sa photo lemsu ebima lemsu lala tout le monde bon alors ce qu'on ndeza na boso talibana millier omona ba mama na bango na ba papa na bango éducation na mo pe mobulu échec yango zo mo asko ke bana na mayeba ke na betude ya te o tala mama mo boy ye mo mama na atangate ye mo mama na atanga mingite papa wana atanga mingite au lieu te ba prendre conscience lokola biso to tangi mingite nezana to sala to bana biso batanga to investir pour na bana biso alors bango ba se limiter là mais ba parents ba cause appel en volonté est-ce que bana bango moko pe baza na volonté de continuer ba étude souvent na poto au mona mona longo na ndako na 18 ans biso 18 ans to za na kin to na ba to chez les parents mais ah mona na poto soit comme il a 18 ans pour naïe a eu permis a une chambre na studio na foot et la bandi vie naïe mais nabi est-ce que tout ça na zo charger en cas parents c'est nabi pour moi na longo na parler na 18 ans les pour nous vendre na kwemoro boy ano bimana animateur orchestre mo boy ano bimana mobali mo ya ba tout na musicien mo boy il faut tam supplément appeler ba parents to ba na responsabilité aujourd'hui na Congo s'il y a rien qui ne marche celui qui est garant de la nation on va remettre la responsabilité au chef de l'État parce que le chef de l'État la commandant suprême yendo pe sa responsabilité donc il ngoba que non lelo ce qui bana bazo tengama bana na mille congolais bazo tengama bana mille congolais bazo ba désart bana mille congolais ba botem na poto ba miyibi bazo yiba na ba primark mona olemso ukensaka mona botem na poto neza bo koli na poto olinga lemso c'est anniversaire na e olinga lemso za bala anugo no yiba ba champagne na ba grande surface ba biloko mo bongo ko no yiba na ba primark ba yiba na ba pharmacie alors neza na bo balingo respecter ba parenté c'est que quelque part faiza ya ba parents ba parents ba ebe ko dresser ba na ba ombete ba ebe ko éduquer ba na ba ombete alors responsabilité de photos sont quand pas ba parents mais les lo o ndi to yembe na fauteuil jeune to ba ndiko bili ba utikin ba epoto sika ba masibili ba uti Angola ba masibili ba uti Brazzaville ba masibili ba uti Afrique du Sud Brésil ba ko s'installer na kata France ba na ba province pour landa biso pesi ba ngomboti o ba benga ba blédard so il faut conseiller mutu moko otala biso alinga sala vina mwasi pona poto oko conseiller moyena combien de bana pour azala l'aise akoka pe ko éduquer bango akobota propre combien de bana na poto en tout cas moi je conseille ma jeune frère ba na poto to bandeko no so ba na poto maso ngo bota bien aux appels capable de éduquer bana na faut souka na 2 ah ouais na faut vérité ndele bana raison il faut souka na 2 on a sauvé vérité boti mwana moko suki na de eza inspiration mombo même atteindre narcos oyo lelo na kata mille congolais il fait partie ba narcos ba mondogo ba VEG ba Virulo Mondo ba Venice Pedro il fait partie ba yaya oyo ba ve magmanda ba yaya o ba vandisa il fait partie ba yaya o ba vandisa idéologie à milliers ne to vivre na milliers alors ndesko ba vandisa idéologie à milliers ba viwana idéologie na bango ba 25 ya milliers lelo za déformé eza ndengwana te parce que ba via na ba ne ko loba ki non bango loko batenga ba chikite il faut ba na batanga ba chik mundi ba via na ba copier ki 50% mentalité mundele ba pe na 50% mentalité ya bled mais lelo oyo eloko za étonnant eza ni na o mona ki ba na poto ba koli na poto ba via na poto na mentalité même ba na kin ba na ngola ba na ya kin ba l'équipe ba on na fonctionnement
baliki mo na mentalité donc mentalité bana poto et baby na niveau mo kutu do ba doubler vitesse mo boy ko le ga utu bana bazana donc pour monter vivre bien à éduquer bana nae conseil za deux bana conseil mana web sauveté pour avoir na ma bien abota bien awa attention na bango atangisa bango asomela bango ba cadeau suka na deux parce que vie narco saboter ko ka moi moko donc ndeka mindele basala suka na deux donc so dans na deux enfants ne zabo autant que ça bango bien oko instruire bango bien oko enseigner bango bien oko laisser bango bien mais lelo ba congolais ben ko bota trop bazo bota lelo mona ba 4 ba 5 ba nini et puis il faut voir bo bota ba 4 ba 5 ba planning ba bota msa boti 4 ba na 4 paires différents ni sana 5 ba na msu 5 paires différents échec mona au prendre des sons na ba ndeni et puis moi en attente mona maman et moi en attente biso to yebitan to yiba jeune to yiba petit ba parents ba se sacrifier à capona ba na ba mais aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans les milieux congolais au mona magi papa congolais ala ta bilamba ba 4000 bilamba ba 5000 mais moi nana ye ata bilamba ba 10 autant ça en Amérique égoïsme c'est ça égoïsme et pas ba parents d'aujourd'hui ba parents ba lingo se faire voir mais biso to bitanga kalo mona ke non même wana parler bona mbeto mongo mama kolinga bana na ebala na mbeto yala na se mais aujourd'hui so côté na ndako mo ya congolais azana chambre salon na 3 bana au mona ke non ye ifala na mbeto bana na lukel bon ati monga système pour nani passer ya ozana mobile. Très bien, merci beaucoup pour la première partie émission Nabiso. Merci. Nous avons tout baza connecté, branché, enseigné pour votre Nabiso. Bonne chance dans Léopard. Chancel Mbemba du midi, Mbotebele. Na boss dit David Manga, monté ma Fanichis. Ya papi Matalata la Matos, miroir d'Angola, d'accroche ta patron, Mbotebele. Na maman Philbertine Samba, moi si adorter Samba. Evan Tumba, na Vex, PC Mbotebele, Gaëtan. Lipa moto sniper de Ferrigo là na Bruxelles de PC Mbote Belé PC Mori Moke Mbote monté à ma grâce Tozoladio Sylvain Dexon Oli TT t'appartient Mbote Belé na bande tout aujourd'hui chance pour opportunité on a biso à travers notre chaîne YouTube Sola Vérité Studio Yagi Baina colonisateur de la SAP monté même Sylvie Baina Mbote Belé na Fabrice Massamba Rad de Muta English Fada pera ba anglais na Angleterre Mbote Belé na Roi Bilamba Kéline Tsumbu, OGFT Paris, Mbotebele na John Condé de Grâce, Santiago, Motima Mamani Kondi. Est-ce que vous avez beaucoup remercié pour toute la deuxième partie? Ouais, na pas sambote à tous pas jarité mbo les sages, ni qu'est-ce pas nous avons poto, mbote à trop, donc, Gilles Vassim, général de Oran, Mambote à Ming, Henri Banga Spiritas, Mambote no en oyo, Patou Limbambe, en tout cas, Mbote à trop, Terré les Cavaliers, Denis Etcher, Gires Peugeot, le sponsor Mbote à trop, et puis, restaurant Bisson à Lyon, chez Sims, Mbote no en oyo, Davamata à Paris, Mbote no en oyo, Bijojo Ming na Limoges, Mbote à trop, donc, en tout cas, voilà, Yannick NG, Assassin de Lille, Assassin de France, Musée de Louvre, Mbo Théâtre, Tozokoba. Paris, tona matanga, Angola, tona matanga, ban Angola, tout bongisi, Louis Vandom, Koulou, tona biso Louis Vandom, petit frère, il y a grand prêtre, questionnant aussi, repose en paix, Noko Jidoka, non, Venabiso nani, Venabiso il y a comme il y a Atikabiso qui n'a Akufaki, ça fait 2 jours, 3 jours si je ne me trompe pas. Ndeko ya Mama Monique, donc moi na ba Mama Monique, dona Monica pa Atikabiso Mama Monique na Angola, moi na bango Louis Vandom Atikabiso, donc ndeko va sceller Boulakati, les qui est scellé Boulakati. Que cela me repose un peu aussi, donc mes condoléances à ta famille. Mobimba ya ndeko Atikabiso Louis Vandom, donc to zalawana to assister, to kunda Mama Monique, to kunda Louis Vandom, donc a protéger na kati ya famille, donc mais to zalawana pour to pesa bien force, donc Angola banoko tu ya Angola ba vina biso tu ya Angola ya Lunda ya Luanda nous en matanga na Paris kulutu Louis Vandom mona ndeko frère petit frère ya badona Monica ndeko ba jidoka noko jidoka loyalu a tout biso donc na kata Paris donc n'habite oui ba ndeko Louis Vandom. Ouais, en tout cas pour dans Louis Vandom on lingamana tema non nous vraiment mémoire na et toutes les
Tozonga tozonga moke pour honorer mémoire Louis Van Damme moi la longue casquette pour honorer mémoire na une minute. Merci. Et là c'est ni côté le bon côté le ma isa signe isa juste signe il y a comment dire je peux dire c'est na partie dans le sens il y a que je prends part na ba malheur na douleur o ezoleka na kati ya famille ya bato wana donc et puis na silence wana et l'accès que t'honorer mutakufi ya omoni na ko ça sala on a parlé du peuple atelimisa ba député et tout ça pour honorer kula mambo et ça là bien il a peu ma force alors pour na Louis Van Damme na moni ba audio ezo circuler pour tout qui na ba question ba audio ezo circuler aye grand TV na biso Louis Van Damme par rapport ya Yohana et n'habite ba audio on eza dire quoi so puis oza nango so ouais naza ba audio na mifi ma atindele ngai oza pe proche petite na e atindele ngai Louis Van Damme tout d'abord ngana ebi na Italie vers les années 2000 na ebi na Italie na Naples vers les années 2000 na ebi ma famille na bango bien na vanda na bango ya ne milo bulakati et puis na kena pangola na mon grand frère na Sele bulakati gubaki na na mon pe na poto aze pe prêtre bijou le kofi donc mère na mon pe na ebi donc c'est un garçon mon bien et puis azena moi sinae awa ou akoma na dernièrement moi so abomi tout ba clair moi ça bomi oui moi so mtabomi comme ne toto moi si mutu abomi Louis Van Damme donc moi si mtabomi Louis Van Damme parce que naza na ba audio o Louis Van Damme avant sa mort a lobake moi si so apesi ngai appareil nanga oxygène ya respiration te c'est le camoye langa azali ko prédire en déjà mon alors ba congolais le roi toujours makamo siri dans toujours makam na légèreté en fait moi ça bomi ndeni na mundu ki na mbeli moi ça bomi na neni yo wana kende bien to ki na ngombala mo donc ya on peut eloko to senga na ba jeune et puis ba congolais o bazana poto ba fungola misu mon ba fungola misu ba fungola matoi ba yo kama moto loba mon donc Louis Van Damme on est revenu na mwasi a revenu na epa mwasi wana alors voilà ndako mwasi wana alors lelo je trouve ça masque c'est vraiment absurde et puis une dinguerie ninge salama lelo mwana mobali ake kuvanda epa ya mwasi akoti no na Congo to benga akoti libala mwana mobali kuvanda epa mwasi na France na Belgique na Londres et comme le roman normal tout le monde normal no on est ezalakate même papa Luambo aimbela nzembo yo mona obenga ngo Mario échec n'est so vérité mais lelo bisosko to normalisango et comme le que moi si parce que na coutume et puis na culture na biso moi si mutage pas mobile mais lelo sko basi à France basi à Belgique basi à Londres balinko za ba femme seule pour ba bénéficier ba aide ya l'état monde zana après sko balingi pe mibali femme seule malingi mobile au monde mobile alongwe akokota na ndaku ya mwasi to balingi mibali po mibali basani babotsa bango bana mobile babotsa bango bana pour na malili pour bana besoin pour sanzoto et puis balingi mibali ba soutenir bango financièrement tala niveau monde on na website yo alingi aza femme seule déjà mundele ebi kaza na mobilité mundele ebi kana mobilité mais aza mobile na ndako abo non adresse pour RVCT mais mobile azo en charge mobile on a suko azo na mbongo ya l'état état que femme seule ba opesa ebi ke aza na moto soutenir été financièrement moralement ni na azo mbongo à l'état lemsu ba otinde epe lemsu boy ayako aider so azana bani belé mais aye azan mobali zankata ndako mobali on soit pesa chaque mois ba pesa 300 400 500 jusqu'à 1000 euros a contribuer mais moi si wana alingite mobali wana akota la kata contrat de bail a déclarer na CAF na l'état kazana mobali ouais tala niveau ya kidiba ya mibali parce que lelo to solango makumatologie na kuma man esprit bien eza mama échec pona ba mibali OK ko vana na ndaka mwasi ko no vana na mwasi donc mobali no so vana na mwasi
a contribuaka neza na pesa moi on a 200 300 400 500 1000 euros moi on a déclaré été a tchena ka sinali kaftere bavana na ye a déclaré peut-être na ta contrat de bail comme kota échec na so vérité yom te boma bato pour nani moi on a le esprit avec l'esprit. Sous parler à foutre en 200 mais oui, mais oui. Il y a 500 chaque mois. Il y a 500 chaque mois. À part de bongo provision. Yebanga nenga lia ko bongo. À part bongo provision na kosombe la bana biloko oza SDF sans domicile fixe. Donc bana mibali na oloba on esprit en kuma. Toza en émission ya fauteuil jaune na migenima nga vie na bino na espérance à makambo na bien. Léon to sa conception échec. Pour na to bima na échec wana. Na vana to vana basi pendant 14 ans. Mais yo peut ça alar. Mais combo na yo, moi ça a déclaré femme seule, mo bot sepe bana. A récupérer ma gamunonso. Yem ta un avantage. Jour au tomboka, ebso bima na parler. Parce que comme on les a kata palente. Et un contrat de ba été échec. Aux sans domicile fixe. Et puis, quelque chose de grave encore, migenima. Yo kanga bien. Moi, si on a ton ovane, bon, on a ta parler. Moi, si on a pression, que il faut balayer. Donc, ezala mi bali mususu. Moi, c'est la femme seule. Mon mobali, moi, ça a pression. Atie ma pression, ça galante, et outi na famille na bango. Il faut balaman, na miso, bovani bo umelito. Yé mo, vous t'avez un famille na bango, yé mo, so na famille na bango. Bobengaye. Ba bengi yo pe 3 mois to senda 6 mois 6 mois to senda inani abalanga ye combien de mabala ya bomi ava senga libala wana ya moni wana ebiso we libala eza escroquerie sur tango yo au sel effort au balier mais ketsa mabala monsieur sala manakata poto a comment ko bala mwasi bo sali feta munene batu ba 1000 batu ba 500 batu ba 200 mais uvana nanda ka mwasango non déclaré. Moi, ça a reconnu dans l'État comme femme seule. Échec. Moi, ça a reconnu dans l'État n'est pas à mais bon, tout balana. Tout ça mariage. Ouais, pour côté, on a beau, puis le beng si pébiso. Ya au na lo beke, na koyaka sous mariage ya motute, ou abala, officiellement te, ou yena mobali na ye, baza na dresse morote, baza reconnu na kafte, mabala kaka ba mariage tout ça la kaka balati ba voile pour na matalana. Échec na oyata. Comment mobala gondi meloka bon aobala mwasi apesi mbongo ya facture ya libala écoutez ba 4000 ba 5000 ba 6000 ba 7000 apesi on a famille à mwasi mais yé mo mwasi aza reconnu na l'état neti femme seule ba yebi no mobali wana te mobali wana rôle nega abotsa mwasi apesi mwasi mo ba aide financièrement mwasi pour moi apesi mobali apesi ta télémilia mobali apesi bana monga bana mais mobali wana tamso mona pas déclarer bana anate mobali wana tamso ba déclarer epété na mwasi ke bavanda esika moko do mobali wana nga lo étiquette ta stratégie ozo salama na Belgique na France na Londres Sur Louis Van Nom na songi sur Louis Van Nom na nova n'est pas mwasi oyo a vivre na système wana mwasi wana na parler na e comme ne toto Louis Van Nom avant d'acheter, les ravans d'acheter, moi sur Louis Van Nom a déclaré te, moi sur un baby ga femme seule, a beau taper banana Louis Van Nom a déclaré te, Louis Van Nom a vendana, un Louis Van Nom a problème ma santé, donc a problème ma santé, tizaka comment on appelle ça oxygène pour la respiration à la naon, so azana ngote kola la respiration écoute à mon boulot, alors si vous va discuter na mon les ba discuter à momi a bengani babotite de babotite mais momi bengani ka yo nza ba chez salama na France na Belgique na Londres et bon parce que parler on est à yo mais papa mukolo bon ko bengana ka mais ba momi ba bengana ka ya on to yebisa sko ba la poto tango koti na pala momi bovana na momi so kombo na o eza na contrat libaité so ko ba yebi yo na kafte yeba ko vana no wana te oza SDF ba momi ba ko kosara ba bitu cha komo na boîte aux lettres eza na rien boîte aux lettres oza limité ka oza ba lettre na yo mais kafe yebi yo te neza na contrat liba yebi yo te donc so kafa koelo wana neza na ba ko bengana momi so bengolo mbila anytime
il faut kende. Parce qu'on vanda wana te, mais pale wana yo mtu futa on. On peut ça mon chaque mois 500 €, 1000 €. Au futa pale. Moment zo ebso zala mobali, la sa force, au futite, ta mibali mususu, mozo futa, mais comme on ezate. So lui vandom, avant na toto, aidaka a futa ndaku, asala maramnoso, era problème, tota c'est dit que ebse bima la pale, abengani. Ebse bima la pale, oleka tika ya kende na ye. Azobilo na ye parce que herba bilga mbali bon ngane so vérité za la catastrophe na no mona ngote c'est vraiment une dinguerie kokwa na kataba kokwa na kata betapo wana te to moi ça benga na mobali ngana benga na bon te etumba échec ngane so vérité kokwa ni loko wana te on le moi ça benga na mobali le moi ça benga na mibali ni za na moi ça se déguisara on dit matériel moi so wana on est ko lala on est ko bima babar on est ko tambola au monde asko éducation ya moi so wana erwan OK au monde éducation na et puis l'air ba benga na mibali bongo ko benga pe na mère na mère n'est pas ensemble ba benga na ako benga pe père na père n'est pas ensemble ba benga na ako benga pe ba frère na ba frère n'est pas ensemble ba benga na yango monique to kindi na beta pa eta on to senga na ba jeune tant on ngo bala mwasi il faut vérifier éducation na e ko talega na beauté sérité tala éducation na e tala éducation famille na bango tande ba koleli tala maman na ninga kola oyeba masola mère na e oyeba il faut ça la investigation c'est important c'est très important donc so ngo bala mwasi na France na Belgique na Londres il faut ça la investigation à moi soana so ça la Suisse point et Suisse a bon monter vraiment mentalité différente ouais OK et ça la Belgique France na Londres songo bala moi c'est faut ça la investigation il y a éducation famille na ba il faut nous comprendre et ça fait vice versa moi c'est personne nga bala mobile il faut ça l'investigation famille na ba au monde so il faut ta la kota la beauté sérénité parce que nos saisons ngenga c'est pas de l'or. C'est pas de l'or. Et ça, basi bana ma mauvaise éducation. Basi bana ma mauvaise éducation. Comprendre on te ko ça la paniquer pour na ba je t'aime te. Je t'aime mais dans le cas de lèvres. Mais na moté manae ko ça ranete c'est un commando. Aza commando basi ba commando chèque au saralante. Siko Vendôme a se retrouver na ka moi ça bongo. Moi, on a parlé nae avant na Vendôme. Moi, je connais Vendôme, c'est encouragé. Vendôme a foutu à parler. Allez, ça va moi soana au pays là qui foutu en dako, au sommet là qui bilamba, au kabelarae, bobima peu beaucoup au staffé, au sapé ba dépense. Mais si longtemps comme on est athée, chèque, on est sur salarié. Au simba touche un jour. Au simba touche, yangoba na portefeuille en esprit, bazon en esprit. Comme spirit. Donc, ba Yves Jean-Louis Vendôme. So, Louis Vendôme, nakata parler le ba bibali moment c'est bima. Le moment bengani so l'air ba bengana wana. Ba biloko no niveau ba oboa kango. Donc ba sac poubelle, ba otchongo na sac poubelle. Mais quand tu retires la mutumo 3 jours. Na bien ngana mona basi mususu bazo bengana mibali. Moi j'ai des témoignages et bien na miso nzambe na on a miso nzambe na témoigner. Na témoigner on a plateau où il y a fauteuil jaune na miso na je vis des femmes mal éduquées. Mal éduqué, qui ont de mauvaise éducation. Ah, ben, na mobali na kata suki na salon au Kito. Mais moi, si wana, azubilo ka mobali na ye, achongo na sac poubelle, alors tu vas na salon. Ah, non. Na salon Kito, ah, non. Si tu demandes au Kito, roeb sa yo. Ah, non. Na roeb so vérité. Oh non. Na im so vérité. Moi, si wana, avant d'arriver na Saint-Denis, na Port de Paris, ah, ben, na mobali na ye, azubilamba mobali na ye. Est-ce que la moussala peut être on a gata sac poubelle. Moi ça bongo. Avant na Saint-Denis. On a sac poubelle. Na Port de Paris. A que on a sala au Quito. A benga na mobile na e. Mais mobile wana so benga na za tata banana e. Ba vani na mobile wana dam so bon avec 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans mobile na pas idaye ya idaka ipi. Mais rare ka mobile wana sala. A permettre que salate moi son a déclaré na l'état mondeza et puis contrat de bail ça mobile na komboneza quantité azubilama mobile au l'écoute benga na mobile tranquillement mazubilama mobile a tchon na sac poubelle yemo moi son na meme on paka aretika ngoti et puis na sala okito
Après, ben, sur mobile na phone que zo bilamba lokono. T'as le niveau d'éducation. T'as le niveau d'éducation à bassa France, bassa Belgique, bassa Londres, bassa là. Mon sous benga na mobile, a bengi ba massa na ye. Boya bo mwane na benga na massa na bino. Azu bilamba na ye, azo kanga no boko na fenêtre. A boko na fenêtre. Mobile ou avani na pendant 6 ans, pendant 7 ans, pendant 8 ans. Quel que soit le mal au mobile ou na sali, basi bazanga éducation. Basi bazanga éducation, l'homme sous familial. Baso ba mauvaise éducation. Moi j'ai des témoignages wana na mona on. Ne mo so benga na mobile bon. A bo ka bilamba na e. So lui va nom, so obe na mona pe basi mo so lera benga na mobile. Kande Mathieu, a ko mo so bilamba mobile no passo la on. A chon au javel. Ba bilamba na ba griffe ba ni na o passo la on a chon au javel. A passo la on. Rare. Au monde, est-ce la vice versa? Rare. Mais majorité qui n'a bon. Parce que d'habitude, les alaga qui, mi bali ba côté pas basse. Basse m'to ba binga na mi bali. Donc, ils azo benga na zo tumba biloko na zo kata ba sapato cher. Ba chemise do bebi songa ba javel. Asala mo na nkodo parce que galero za la la tête tout ça. Voilà. So moi ça va nom eloni asalaki. Moi, ça Vandom Sikoyo, a kangi appareil à Vandom, il y a respiration. Appareil oxygène et à respiration, a kangi à on. Après, bengani Vandom. Oh. Vandom a bimi. Mais appareil, on a m'tebi qui c'est. Voilà. Qui c'est yangwana? Yangwana. Soit Vandom a bimi, moi, soit na soit kangi porte na bani ne fide. Mais ce qui Sikoyo, Vandom na moi soit na bari officiel. Soit officiel, comme on est dans un contrat de bail. Oza ba ebio na ba kaf na ba leta ko bovana officiellement ça ko binga no bongote parce que oza na droit ya ozonga na ndako wana ndeza ata bo discuter on a droit ozonga so ozonga te parce que oza reconnaître c'est le problème oza reconnaître moi ça crélos ko ma verso mo boy abaz agressif aza dangereux asalanga mabe asala bo après ko ezamboka basi France, Belgique, Londres. Bayoka moi basi ba conservant le va être faible. Après ce qu'on mbila koko mais c'est tout le tu n'habites pas ici. Ton nom n'est pas sur les contrats de bail. Vous n'êtes pas marié officiellement. Après on explique bano baza ngai molem souvent au déclarer pe bangote. Moi c'est l'ingito déclarer bana pour ba café katana. Au déclarer pe banate, elle ba choli bana, mais à tout déclarer bana. Ba so ke bana bazara pas maman. Écoutez-moi mon boulot. Vandom Siko, moi, son a kanga pareil ou ana oxygène. L'air a kanga pareil oxygène, Vandom a kelibana. Ake, akova na torsi. A me mami, azana mo na nae, akova na mo na nae na torsi po. Moi, si tanga obengo no bongo, soko yaki na libale pa mo na mwana na yo. Obota na mama mususu, ba bengani ona mwana wana. Mais neto il paraît, mwana ya Pluto Vandom, abane ko dragi mwana mwasi na ye. Moi si a permettre bongo te ningi bongo te Vandom azo ki part ya mwana na ya mobali o il para au Brésil dans la précision te na cha il paraît moi na mobala au ki Brésil a Paris ba mo vanda place mo na Vandom na moi si a Vandom pe azana mwana ya moi si ya jeune fille alors moi na Vandom ya mobali akomo draguer moi en fait d'ailleurs baba ndeko papa na maman ba osangana akomo draguer ndeko na ya moi si abukaye et maman les filles a pesi rapport pour maman maman permettre en côté alors Vandom a eu par ya mona na ya bengana ibango mais informe yoka nebisa omoni lezana ko bengana mutu na ndako ndezawe ngai na banavi na nga na poto amoureuse na mundele o comprendre ko bengana munana ndako eza nango eza normal a procédure mon boya normal mais oza na humanisme ça il faut ça propre. Ils ont un problème à gravité. So, les balles causes à bolingana, ils peuvent bosser là, nabino. Mais bosser là, au propre. Ils ont problème, peut-être, au sang, on habite tumbate. Et, les ana, sur moi, na Vandom. Les ana, on nous draguer, moi, ya Toto. Là, on nous draguer, moi, na Toto, tout le monde ambienté. Mais, pourquoi dialogue, ils ont raté par la Congolaise? Mais, si, dialogue, ils ont pas, ya moi, na yo. Nabiso, ils ont pas, à moi, na yo.
Alors ozo apparemment non neti Vandom avandi wana ba ozo apparemment na ye. Alors siko toto olobaki non omundi eza na boloko ozo apparemment na yo. Moi j'appelle ma famille moi mutu moi ya na aya kotalaka tous tes amis zo biloko no dans la tranquillité luka jour na yo okini na yo parce que na lingi na ngate mon ba séparation il faut ça dans l'amiable tout ça quand même ba humain tout ça na jengleté. Oh, comprenons, même s'il y a une situation qui t'arrive, il y a marque, on a quel que soit problème, nezana, vous traitons de les calmes. So bomoni na calme simbate, ou si vraiment maningo kenete, là tu peux intervenir dans la police, manime, tout ça dans la famille. C'est comme ça. Donc, moi, na vanom tang au drague moi na toto ouais, ça vanom que non, na lingi na nga sauté, na moni moi na nous a dangereux. Alors, prends ton fils, ou soit ngoli moi na au Brésil, à quelque part bangu na quelque part. Voilà. Les chambres na ah voilà. Bon ça là mon distance. Ba possibilité zali. A outi msu na comportement na ye, outi ba Afrique, et qui va Brésil, à la maturité mon côté na ba na poto. À la mentalité mon côté na biso. Na vitesse non, ne fonctionnalité. Bon c'est soit kinenae. Mon esco qu'est-ce que Toto il a fait, le mal que Toto a sali a bengani baon. Tant a bengani baon a tiré un appareil. A tiré un encore l'appareil soit tiré on a qu'à révisser. À révisser que au vivre on a oxygène et boy. Sur moi je sais que je comprends pas migenima. D'ailleurs on a compris na ate. Comment batu na mokili ba comment ko finga batu pour mutaza malade ou botomi malade au mona mutumu bo se prétend neza boya olekane miso mon bota va déplacement no finga mutana abela AVC asa diabétique asa boy est-ce que mutona maza une éducation est-ce qu'il a une éducation ko finga mutabela AVC asa diabétique asa na sida mais c'est une maladie et ça accident ça peut lui arriver aussi. Yango mona sko nezambo il faut mona na poto comment na poto mutaza na poto azo réfléchir bongo muta na poto finga mutu abela AVC asa sida asa diabétique atambola kuna appareil oxygène ya respiration asa muta ba crise cardiaque ozo finga bon ça tenir compte que tu es sur la terre. Je te dis quelque chose mon jeune frère kanga yango lelo kangelo no lo bano lelo o se rappeler nanga un jour nzambe o asala likolo na se alobaka po muta wumela na mokilo il faut honorer ba paranae po muta wumela na mokilo aloba jamais po muta wumela na mokilo il faut aller à bien il faut ça la sport il faut ça likamo boé seule promesse et la longévité sur la terre ils a respect ya ba parents. Alors, on peut se définir ce que signifie parent. Parent, c'est maman na tatate, comme les Congolais pensent. Échec. Parent ne signifie pas que maman na on a tata na. Parent signifie, bato baza proche yo. Oh, baza proche yo. Ba on est babenga bon ba parent. Oh, baza proche yo. Alors, si on baza proche yo, on va parler, tout ça na humanité, tout vivre na bato, tout ça proche. Donc, moutou, il faut apprendre qu'on respecte bato. Si on veut qu'on respecte bato, donc tu te prends que osa yanke. Yanke ne signifie pas impolitesse. Ba yanke no sa karabaza ben polite. Moi mon père était yanke. Aza jamais impoli. Yanka mutumo ba ebi ko respecter bato. Mais ebi ko cibler ba faire na zo sala. Alors bato no surtout baza ba mal éduqué, mal élevé, très impoli envers ba papa ba yaya ba mikolo ba nini. Ngana kangali kamna biso ba ko umela tena mokilo. Jamais de la vie. Nzamba ko permettre honte. Vina ngo ezala courte ba tikala o melate po umela mokilo faut ba respecter bato nzamba ko permettre honte mutu mo boy afinga bato gratuitement mutu mo boy amaka bato ba respect mutu mo boy asala bato mabe mutu na aumela na mokili c'est faux. Dieu qui est au contrôle de tout, jamais de la vie. David, roi David, au tout temps dans la Bible, un prophète, un roi, l'homme selon le cœur de Dieu. Il nous faut la poser de la question. Abinza, mais pourquoi les méchants? Bazo oumela mokili. Nzambe abi jamais ba oumela. Yondo zo mona ke ba oumela. Ba oumela te. Tu verras leur fin. Ninga esoka. Aujourd'hui, so biso tozala ba ajoyo. Parce que ngana mbula mona jibe. Jibe kota mukona nga wotuso ya ba moi. Ni zaboye. So tozala ba ajoyo. Tuzo zalande toza. Eza parce que tu dois respecter bana, tu dois respecter mikolo, tu dois respecter ba yaya.
C'est ça l'éducation que nous avons reçue. Je reçu de mon père, je reçu de mes sœurs. Hier, bateau, maman bateau. Mon père m'a dit, maman bateau, ça maman. Papa bateau, ça papa. Respectons aussi les petits, les gens qui sont inférieurs à toi. Il faut respecter, pour on peut respecter. C'est comme ça. Donc, mouton est qu'on respecter, tout est dans la société, mais jamais dans mon kilo. Il y a un monde aujourd'hui, tout le monde a ba jeune, bazo koufa. Mon a jeune, moi, où il t'a koufé. À quoi n'a premier, où il t'a koufé. T'as un finga, Vandom, pour, tamoula un appareil oxygène. Nous, ebi vina ote, après 10 ans. Après 3 ans, on vient à mouton, bah, ça la vie, ebi vina ote, biso ba vina, biso ba jampi mongala, ba biso ba conseil belé, il faut écouter. Mundezana, il faut que bayoka mokili les a mystique na kutana maleni mo boye na Naples ebisa nga tue congolaise nga congolais nga bibu na congolais nga vous les congolais bomima mokili na mutu mokili ba mangu na mutu tenga bi bon qu'est-ce que ça signifie to mokili na mutu abi oui bomima mokili na mutu abe mokili na mutu tenga ça veut dire quoi abe moni ba makanti na mai to memelo na mutu soko bino boza mokili bomima na mutu abi eza dangereux comme mokina mutu parce que oko beta libako ekoyi ayi mokili banga bo mokili abi na motema mais faut la humble na humilité nous au percer na humilité nous au avancer kolingate batu no so ba mona neti kayo alors Toto ce qu'il a fait pour Vandom les rabengani Vandom akangi appareil ya oxygène à Vandom batu ba ndiko benga ye alingo zongsa mote bazo benga ye alingo zongsote Vandom ano benga batu ba benga ye et puis Vandom a prédire alobi ke soki nazo likambo eza mutu na ye hein soko basa poto ya Belgique ya France na Angleterre ba tout là ebele ba tout avec tous les nazo so vérité basa poto ebele ba tout là échec poni ba tout là parce que soza ina mobali yo tanga oboya na mobali omona kangelo na ye amona kangi bana alingite mobala mona bana alingite mobala zoloko boy asko tongo kanga o lukani na kati ezako tula misa ko tula ko parce que so nambia so bamba tulate ba mala sa fierté na bango donc fierté na bango ton osila na yo muto asila ni na muto na tranquillité boza binemita boza tranquille nezana ngana na mama mwana nga mundele to sila na ces années je peux l'appeler aujourd'hui azana vinae a répondre pengai nezana. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65 pour toutes vos démarches afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto nemoyebite. Yaka, tokiti na metro chateau mutia. Yaka yau. Waka yau awa.
Ah, vous avez un kimbondo. Oh là 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 là. À Paris. J'ai la noyée, bah, ça, on a d'abord à ça, ça, nous la métro. Ça va t'animer la famille. Tama. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sikouna place de côte. Azama Namboka, Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga, Awa Toza, c'est-à-dire Awa Toza, le magasin Awa Toza, au Boyo partout dans le monde. Nicole Malonga, Awa Toza, Maman Awa Toza devant vous. Toza, na Château Rouge, sur la rue Custine numéro 3. Awa Naza, na produit spécial, ma produit Oyo, et le Bolaka, ma tâche. Toujours le Bela Makamba, ma tampon, ma maman, ma bébé belé, ma maman va au Tamboulaka, na ba poudre, na ba fond de teint. Nicole Malonga, Awa Toza, Awa na Château Rouge, pour na Rolongola, ma tampon, ma maman, ma nduka, ma maman, au bazan a besoin au sala taille, pour na Rokita ma moune. Ma maman, au bazan a besoin, il y a au sala ma forme, quand Azala na tolo mounene, alingi Azala na sima mounene, ma hanche mounene, dipende mounene. Maman Nicole Malonga, Awa Toza, Beka Boyebi, depuis 2007, na teka ma produit, il y a qu'au grossir, ma fesse, sein, mollet, hanche. Voilà, où est Vindi ça, Awa? Non, non, yo je m'en atte. Oh là là, ma mère! Et là, quand elle vient à ma balle, et ça pour une balle. Ça grandit. Il m'a dit, ça va m'en pour qui sinon, faut pas tout pas. N'a pas n'a pas beau. Et les autres étaient tellement. Vraiment, nous avons des victimes, nous avons des métiers. Oh, il y a un saut de naïna. Légalement dans le magasin, et aussi dans le laboratoire Mondele, à on a photo, légalement, je pense que au monde il y a des rayons, ils ont le moko, et ça naturellement, ils ont des produits authentiques naturellement, sans aucun produit néfaste. Voilà. akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza boya te nango Nicole Malonga yango moniki na poto je sais pas il faut bato bakoma ba camarade pe ya mindele bakoma pa ba camarade na mindele au moins na répertoire na yo neza boyo mo na poto obotami na poto koli na ba poto ba massa botenga na ba na collège botenga na ba na lycée ozana na bango souté okoma ba camarade ba ya ba timba ba nzuzi mais ata mukolo moto to mona ka camarade mo Elisabeth Dupont Marguerite Dupont tout le monde a été bien, tout le monde a été bien, téléphone, non, ah, ça va, tout le cinéma, film, il y a bien, tout ce moment, pop contrôle, il y a tout qui est misé, et l'eau monte. Mais lui, il a passé quand même bilamba, hein? Oh, a passé l'eau, non, à Kanga, pareil, à bien, on pense au sango. On pense au sango, pas congolais, qui n'est pas boué, aux un appareil respiratoire. Et, mais ça fait quoi? C'est une maladie, tout le monde a une maladie de la vie. Papa, moi, je te dis la vérité. Maladie, ça peut arriver à tout le monde. Et quoi, à tout le monde. AVC, quoi, à tout moment. Moi, AVC, là, même, footballeur. Même, tu as ta balle. Tout le monde a même, joueur, ta balle, et na terrain, AVC, pas crise cardiaque, pas Koufi. Mais il est sportif. Moi, mais tant que osé, sur quoi, bagina, panzo sango. Pendant aux awana, autant, un appareil, respiratoire. Et ça, l'année. C'est une maladie. Pour me coûter que nous avons vivant, tout le monde papa a joué crise cardiaque à quoi il a coupé qui. Tu as besoin quand même de voir ton frère, même à ta boité, même à ta à salaver sa biki, mais l'aime sous les beaux que ça l'a raté, le collet ça l'a raté, mais ce qui est important, aux alanaïe, beau passer quand même un moment où nous avons permis beaux alamokil. Mais toi, tu oses y au fingaï. Mais sache que t'as au fingaï bon, mais tu connais pas ta vie. Tu connais pas la vie de ta famille. Oui, mais on a vite, parce que vite, c'est un voyage. Biso, mon maman, moninga, nan expérience, mon la dansement de maman espérance. Et ma maman dans la vie. J'ai été condamné, moi, 3 ans en prison. Na côté 3 ans en prison, mère n'a koufi. Et non, na côté 3 ans en prison, 2 grandes sœurs n'a. Na ben sa na poto. Ba koufi na même moment. Na absence n'a. Balandani. Oh, koufina avril, koufina août. Mais ngana boloko ba kona 3 ans à prison. Moi ma biso vivre, biso autova na abou. Na beng sabate belé na poto. Ou imagine honte et belé so même belé. Ndeza sa tenir kota ba master banan na ko m'appelle ba sang.
Nous mona zabo. Ba 100 personnes ben c'est On aime ça en vérité. Na ko mama ba 100. Na ko zata ba 80 o ba Rosalem suka ba master ba relation ba nini ma mebele. Et puis famille na nga moko boyo ma famille ba boye ebele ba zata ba dizaine. Mais nga na biso na passa na ba dramatique ya vie. Ba condamné nga 3 ans na prison. Le ba condamné 3 ans de serve di grand seigneur na nga kofi. Mère mon père mon. Et c'est pas de souci à prison to rester. Et ça pour makamba vie ninga yaka vie c'est un voyage. Vie c'est un voyage, et ça ba surprise. Vie c'est ba surprise, vie c'est voyage. Papa nous sommes vérité. Non ba moni makamute ko soma elamba ko se stretrand de côté les molovi on taza boy, ngaza boy te. Non ba moni makamute, vie c'est voyage. Place biso to komi on ba comité. On comprend non? Na grande sœur na propre mère mon père moko adae ba na jou grande sœur na no il faut na nous connait na kin na jou grande sœur na ngai adae na mois d'avril na no kuna grande sœur na kin ba ja ulisi ku ba yo kana bologo tenga na bologo na mte na mokili grande sœur akufi yo kana na grande sœur akufi na jou grande sœur na mois d'avril na ko kuna grande sœur na ngai ja ulisi ku na kin au diriger wengel Paris ba seriwana masala ngai na june bois do na ngunda na futi ticket na kangola na Angola na kiti na 94 na Angola na coopérer passeport angolais ba selamba passeport angolais na defa et ga tata sa ba salelo na su passeport angolais ba pour na ngunda na bimikin et puis ma grande sœur na kiti na kin na kundi grande sœur na tiri bon on na matanga mère na matanga bouma mno so mère a regretté moi na mwasi a mukolo ba grande sœur mukolo akufika aboye kaka mystique mamura vie na zongi suko ba Angola mamo poto ba bakenga na aéroport on yo mamo na zelo condamné ba 3 ans à la prison na côté 3 ans à la prison ba petit sœur akufi na côté na prison petit akufi petit akufi nga na prison le roi mo ba larba nini trouble nga ta prison mutu pas si bon ba monsieur ça te pose à condamner mon maman ya na vie visa compliqué petit sœur akufi ba bazu petit sœur na absence nanga basali makambu papa zu petit batinike na kin ba kunda pese ba chebisu ba bi oh muto to kufaka siko bika bibembe uta poto sera kala eri bembe uti poto na ba makamba kala e bembe uti poto e kiti eti na ndako e komi na ndako na sera kala eko to bo louer salle te ba ole londe chebino cercle à poto e ba na quartier ba oh poto da sera kala eri ma passe ba sero ba kika poto siko ba kufa we bon petit sœur akufi ba zo bembe pa ba kengengo ba kitna ona kin mère na nga mona ngona nga na boloko ape pesa akufi mère na nga landi nga na boloko ça se comme makambo ila ba na vie nyango moni vie kana kité piano vie à chaque fois que tu fais un pas il faut réfléchir moi je crois c'est mal les imbéciles qui changent pas la vie et puis il y a un temps pour toutes choses ta Vendôme tout dans anaï mumia na zo on a légèreté toto amona ko loka ba aventure Vendôme azolo ba bien que nous on ça pareil nanga zon ça pareil nanga et pas le bibi atri message mais pas petit na biso mon mifi alors bi que soki na dae beaucoup de ça mon main esprit alors bi bien soki na kufi beaucoup de ça mon main esprit parce que moi suana pour na bazua na ye pour na makamne mais non c'est pas comme ça la vie. Sur biloko wana esala mawaka na communauté congolaise oyo ya biso na biso ke lokelanga na kata communauté wana mwana ya mutuni na ngaza pilote na mwana ya mutuni na ngaza professeur lancelenga défi tongo tshana video wana lancelenga défi loba ke no to luka mwana congolais ya communauté milliard pilote oza professeur na université asate donc tous nyonso so inde ko Vendôme akufi poka ndime ko vanda na ndako ya mwasi mais au mona pe avant akino ko vanda na ndako ya mwasi wana supplier plusieurs fois même ba supplier rabongo ba supplier rabongo imagine toto ke de ba mariage na poto toke ba mariage ebela na poto et salami ba PCP mingi ni invitation à mariage ba biso o filmer mariage oyo o sala reportage ok na mariage wana mais mobali wana azana na contrat de baité moi ça na femme seule échec on est sur vérité ta denguerie o ezo rene na milieu congolais donc ça c'est milieu nezana boy o tsheli kolomo na kati o tsheli komo libanda
Ça m'a mais réalité on va te mosuba otala mabala na musika ba masebeli bazo banga mais moi je vous conseille au moins les anamigi ngana conseille OK eza obligatoire te monter fabala c'est pas une obligation les belles obligations ba pasteur qui prêche pasteur François Lola et bien ba pasteur bazo prêcher que ma balle est obligation eza faux parce que Jésus balaté saint Paul a balaté les ana c'est pas une obligation et puis il n'a pas un démon à célibat. Donc, les balles, ils ont engagement moko pour les matures. Ils ont pas pour les immatures. Les balles, les ana, on se marie pour les meilleurs et pour les pires. Les balles, ils ont pour la immaturité. Au bal na mobilité que non, y aura raison ba congolais ba boya mi balle, sexe. T'as pas raison. Donc, yo ko boya mobile no pour na sexté. Mobile honoré. Honoré famille na on. Ya omone na no lo ba ke non après examen de conscience. Je constatais fait long qu'on examiné pendant longuement na moni ki liba la eza une escroquerie parce que tant mobile au boyo pour na sexe après moi c'est pendant boyo pour na sexe kaka du coup la sexe boboyani après yo noura qui au sali dépense ba moi je connais un petit de moi auto ebsanga bivi na bali moi c'est na sali dépense à 32 000 à défi ba no c'est makam pour na pression na bala après na soukala moment ça boye ka pour na sexe au lieu que moi ça aider ba ke nata au na sexologue ba solo là moi c'est rien allez moi ça au moins zablo ma goda libanda lazuma goda libanda abwaki yo tanga abwaki yo azumo bali wana mususu akene su na famille alors bête que mi bali baza ya omoni na lo ba jeune pour le moment au ça penser nanga na ba mi bali ya poto ya Paris mi bala Belgique, mi bala Londres. So bo maboza bête te jusqu'à ce niveau. Omoni moi si moko boy. Aboma ba mabala. Babala bala ye. Et puis moi suana aeso pa na yo. Olinga yo bala ye. Malingi kuto okotsa kombo na yo boza l'officiel. Alinga ko bala yo landa beauté na échec. Oh, ata botate. Oui, ngana ebso vérité. Ata botate. Moi ça na ta botate mais ningezana à vivre na mi bali. Babali balié, mi bali ba se présenter. Après combien de mariages à propos? Soit c'est les 3 mariages. Et de ouais. 3 mariages, soit on c'est un nombre pour famille nombre son compte on a chiffre 3. Et un nombre et des belé. Donc à 3 mi bali officiel. Oh que famille na mo ba yebi, ba ki na mo pe na famille. Après boy bango. Après ozo 4 mi yo pour okota na échec. Ngane so vérité. Ya omoni mi bali bazo kufa trop. Mi bali bazo kufa Vandom à prévenir mon sona boy siko basi wana baza ba kangabilo ko mibali po ani mo so zo kangailo ko mobali bongo c'est mo sa za ko tula alingi mobali wana bongo zongelai yango zo kangelo ko na bakanga bilamba bakanga bilamba bakanga bana bakanga ba voiture oswane mobana te bazala mona bazotonga mibali na baona pembeni akangi ba papier renouvellement aboyi kupesa mukana na pour renouveler alors c'est kaza na posa ya mobali wana OK ana posa baso baza bitula nsombo baso na chèque ana posa mobali wana ba bakanga asko bongo sur au niveau Vandom azaki encore na venir parce que omoni liwa lelo na olobango mon jeune frère ndezana boye migenema liwa ningeza boye o ba liwa ba briske bo ezango volonté nzambe te omoni liwa ningeza na boko devia ngopi o devia liwa so ezana volonté nzambe te o kufa liwa nzambe za ya sateza ya bandokeza liwa pe erreur ezali donc o ba liwa nit ba Vandom ba kufi bo eza jamais nzambe eza liwa erreur ya kidiba o da pe na kidiba et ça dit pasteur retenu na passage na yo nga l'autre retenu na passage na nga na l'équipe boye ezaka ki na mobiliser ba jeune ya omoni na ça le loko na changement mentalité donc yango yo ba casquette na yango na changement mentalité non moi na ça la tout na ba jeune ke ba jeune ba linga ba bala lelo la jeune no surtout d'abord ba vana na basi so ibasi wana ba rendre relation na bango officiel te na CAF ba pesa ba nsombo te ba pesa raté ba bimsa ata 1 centime te ba pesa raté so ba rendre relation na bango officiel te na CAF so ba chepe comment na contrat de ba état futa ba raté ba dépenser rien ata ba bota ba dépenser ba ibsa basi na bango ba tsa bango na CAF ba ibsa pe basi na bango ke non ba choma na contrat de bail et puis nazo bana ba jeune au non ba balité
O nanu babalite, o bazan bezo babala, bazo temps. Bazo temps, ba réfléchir, ba raisonner, bazo temps, ba réfléchir, ba luka basi mo boye, o maki non bata l'éducation basi wana ba linga babala, pe éducation wa famille na ba. Très bien. Merci beaucoup na bande kotou balandi biso, vous allez connecter, vous allez brancher. Recha bino na temps réel. Ana ba message souka. Message souka. Donc nana ba suite tout ça là qui il y a comment dirais-je changement de mentalité donc il y a et l'autre le un changement de mentalité chèque donc c'est une marque suite est à 30 € et puis casquette à 10 €. Tout changer mentalité na biso surtout changer mentalité na biso nde to monde la prochaine fois tous en abatu oyo baza ba médecin bato baza ba pilote so mentalité changer mais so mentalité changer te ngana so manto ngo ça dédicace moi vite fait non dédicace moi vite fait ouais. On appelle ça dédicace à Jano Tatou. Donc, Mbote a trouve-moi, Jano Tatou, Vera Lutumba, Daniel Dia, Nizana Mike, Lova, Jusuki, Jessie TikTok, Elodie Nangami à mort, Mbote a trop, Nizana Nono Sikala Richard Poati, Junior Isso, Mbote Nango, Jojongo Neymen, Giras Pejo, Mbote Nango, Arisot Zombi Lubodo, Dodo VIP, Nizana Mambote no Yango, Janine Louza Mamouche Motone Yango, Christelle Kassongo, Mohamed Makouza Bambote Lamine Yango. Merci beaucoup na passage. Ok, merci. Merci la bande retour dans l'émission. Merci. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création des logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Maison Awatosa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, eza na poto neyebi te. Yaka, tokisi na metro, chateau ngutia daka yau. Daka yau awa. Uzomona kimbondo. Oh la. Paris. Jela na oyeba asaka mon ndazabo asaka so mina lula metro. Papa tabu kolobo ya takuta kutamsanga. Bisa ngaba le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza la magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Minaye pour na kolongola matampo ba mama, banduta ba mama oyo baza na besoin osala taille pona kokita mamuno. Ba mama oyo baza na besoin ya kosala ba forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene, mipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà oyo evimbisa awa. Ola vimba. Non. Yo somona te. Oh la la.
moko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kotiki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. oya te nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga